bimisa ngai na konzima ata mbonge koya ngai naika piko Yesu Yesu naika piko na nzela na ozambe merci papa bienvenue nzamba pambola yo donc Satan aza mokosi alingi message epesa mate mais ekoleka na kombo na Yesu na continuer bolembisa biso mwa moke bilonso totiaki po ekoyekaka directement yango moko mais nzambe aza nzambe na continuer message na ngai mimonaki nayaki na kati ya ndako moko ya monene na kati ya ndako wana namoni bana na biso nabike bana na biso ya bakongole bana na biso ebele na kati ya ndako wana na mituni ngabi apona nini nazomona bana na biso na kati ya ndako kaka ngai moko nazaleti mama me bana ebele na kati ya ndako wana ma misala bana bazali kwa baosa na kati ya ndako wana yaki misala ya malamu te ba mama bandeko nanga boyoka nanga moto pamba na yoki pene ya koloba kopesa message kaka onga na yoki na loka kobakisa te NDT na kopesa ka onga na yoki na kati ya ndako wana namoni bana na biso mwana aza na misala na ye azokosala namoni na kati ya ndako wana bana na biso nazobake bana na biso ya communauté na biso ba congolais bana baza na kati na ba gay nabite ba gay ngo babenga ngo banane nabite papa bivena lingala babenga mo banane papa bivena ko yede ngai asi bana na biso ya ba congolais na kati ya ndako anto salaki na komona bana mususu baza na kati ya ba masturbation adeza sunene nazo tuna fa bivena sanga bana oba misepelisaka bango moko na ba post na komona milinga bana mususu bana kati ba cigarette wana ya mabe na boko tanga ba kombo pon na lingite nazala akize parce que ezali tinazo ko exposer oza na exposer misala ya diable na misala oyo diable azoluka pona kosana kati na bana na biso na misala oyo diable azokoluka pona ko détruire ba famille na biso nazo komona bana mususu balati ba uniforme bazo talibana bazo kota na kati ya bandako wana bakota na kati ya ndako wana mais ndenge bana mususu bavandi baza condamné na kati na babiloko na tangaki awa nazo mo voma lingala voma la mute babiloko na tangaki wana ba makambo ozali ya malamu te bana mususu bazo sala bana mususu bazo tanga bazo ba livre bazo tanga bavandi mususu bazo tanga mais ba livre wana ezali ba livre ya malamu te nti bazo communiquer na ba science occulte bana biso bazo tala babiloko wana zamba la kisinga ngo vraiment clair na cyo bisabino milinga bana ba mena makaya ozali ya malamu te na kati ya misale ya basi pe mibali bana musu ba okinde kelasi le ba kolonga maboko na biso ba kei kelasi donc bazo zonga mituna bango eza sumalamu te mituna bango eza ya kobeba bana musu bazoki ba books bazakeleki na bakola ya malamu bana bazalaki malamu pa ba parents na ba classe bazalaki malamu la batozana bona maboko na bandako na biso mais là ko bakei bazonga kiliso ndenge bakenda kite bazonga kina ba problème siko ngai moko mama na kati ya ndako wana na biso na badeli sikolela nazo lela na bitina pona nini boye mwana kingandi mwana boye na bati kolela nzambe mawa na yo ebane ko tungisa ngai etungisa nga pendant na iso na biso na yeke lelo pendant 6 à 5 mois
na ye lelo parce que et que le mot est révélé ngai donc ezali ba pousser ngai que message oyo na pesa que depuis kala po nyonso bango te mutu muso bakaka mama bibi na ba message na ye de bozama batebele ba yebi message mongo te mama bibi apesa puis a lobby et que na mopanzi jamais o nga na moni yongo mutu na yaka pona koloba o na moni nde yango na benga ka mutu na tala message o nga na moni tala ndenge na yoki tala ndenge ezali na yaki pe na lobaka na yoki pe na lobby tana mona ki bana na biso na kata condamnation wana na maji ko lela na bi zambe pona nini o nini nga na omona pona nini na sika o nga moko mama na omona bana o nyonso na biso ke bana ebele yona mama pati yo za na kata ndako ozo batema kamni ozo leka so omoni mwana ozalaki na ye omoni pati na mo ba changement moko boy il faut ko tie kaka pati na ba téléphone ozo obligé mama papa ozo obligé parce que na kati ya babiloko oyo omona confusion zo kota mama akomona obebisi papa papa ça comme mon changement abisi mama mais maman pela o te eza bongo te eza kaka boza nango non mama ban na biso to uti na libanda babiloko wana kata mamboka na biso to yebaki yango te to kolinga te satana aya na to ivana na kati na mboka oyo to mona bana na biso bazo beba na misu na biso mwana bo sola na bien mais mwana azana kati babiloka mabe mwana mususu azaka condamné alinga même pas kobima na kati ya chambre na ye mwana koma kaka na kati ya chambre kanga makaka na kati ya chambre bande ko nanga ba mama ba papa teki na kati ya condamné na kati ba chambre na kati ba chambre wana bana biso basala kanini na kati ba chambre wana bana biso balukaka nini ba livre bato tang asi tozo yeba ba livre bana ba oso na kati ya classe yebi ba livre nini bana batangaka bana lelo bakomi bas bana mibali balingi su basa mibali te balingi basa bango entre mibali basi pe bakomi le bango bakomi intéressé ya kozala kaka na basi bande konanga eza vrai mais ça ndenge bana biso basali kokola bana biso basala makambo ya malamu bana biso tolakisa bango nzela ya nzambe omona bana bayebi mingi là yoso bana 1 mona komi na 2 na 3 na 4 diable azo ko utiliser eza wana oyo lobite ya yebi na ndenge na ye bana bazoyoka bato na libanda eza na bekole mwana azoyoka ba professeur mie ke ba parents là jozo bisaye ke po eza boye te eza boye abamona c'est comme si biso toza mayele te na yebi te soki babongo na biso sala bien te zinc mwana komika ki zinc est-ce que yebi ba camarade nini atambola kana bango biloko nini o azo mela oyo oyo koko bebisa mutu ya mwana oyo koki ko séparer ezo séparer bana mwana mususu kutu aza na kati ya chambre abimaka te soki abimi eka po ya kozwa mai obie kozwa biloko ya kolia apa azongi na chambre bana mususu baliaka na kati ya chambre eka na cuisine azwi biloko mpe akelia na bangisa bango na libanda na bakamarade ya mabe na makambo ya mabe bazoyekola libanda soko tokosala nini ndeko na ngai ler yo za wana makambo message onga na ekopesa obike message wana eza vrai eza ka ozoleka nango ndeko na ngai na kana losambo yebisa nsambe yona mtu pesa kingai mwana oyo yona mwana oyo awuta ki epai na yo parce que ngamoko na kozwaye wapi yonde mtu pesa kingai soka za mobali yona mtu linga kenasa na mwana mobali zambe soka za mwasi mtu pesa kingamo ya mwasi po za lipamboli ndenge biblia za koloba sikoyo koma to ko mona babiloko aboy
Babiloko wana zo bisabino ya basi basi ya mibali mibali Nzambe a révélé yango ezali na kati na communauté na biso congolais ezali na kati na communauté na biso bana na kati ya mamakaya o ezali ya mabe yo koyeba te bana libanda bazolakisa bana lemso yo parents ozala sur retard bo mona si mwana komaneti akomineti mutu na ezaka su malamu te mutu amwana za su malamu te bana bazoyoka te siko tokotika kaka boy la yo moni babloka momoni basine ya bongo mama komitika te kota na losambo parce que nzambe mutapesa ko lipambo li oyo yo mema offrir ye pas nzambe offrir ye pas parce que là bazo kende on se là bazo sa université donc bazela kaka là babi ke bazo silisa là babi ke oh donc ba teenager ba teenager papa et si ba mi ke si ba koli déjà donc ce ka ba longu banani ba ko ba dit yang adik donc tu ba mi ke ba comme na yang adik on ba mi ke non nyonso ekoki pona bango si ba comme da ba parents donc bazela kango mais là bazo ngo diable pas so zela ka o se bon na porte diable bazo se bon na porte ndenge ni na ko beta parce que diable avec na kati ndako bwana oyo asali protéger même si moi na ensemble la terre on basamba ba kina d'image mais à cause vraiment concentré mais là on que mwana ana kati ndako mwana za couvrir na lo sambo ba parents na ye mwana za couvrir na ono ba parents ba ko sala mais là on ba longwa ka wana ko kine kaka na université air de ça séparation déjà séparation donc accueillir et si quand les diables passent là-bas alors c'est là-bas on apporte alors c'est on apporte pour abeta ko beta pas de ko sambela mais azali sous terre azaki couvrir si yo donc ko sambela ye moko pe bana bango moko pe fo to la kisabango to la baso kende to la kisabango makambo ya nzambe to la kisabango makambo ya nzambe atake bobiki bazo yo kate ba yo kana bango te baninga kana bango te mama to lemba te parce que là yo moko milingi yo moko siko liki na yo est-ce que ko lembango okoboya yango te bana ko na to fongola na message oyo là bana bazo na ba livre na ndako to ye ba livre ni bana bazo tanga livre ni bazo tanga livre ni lobi nini za makamni bazo tanga là on moni kaka na mwana moka mobali bakanga maka na mwana mobali kaka na mwana mobali là on mona ba symptôme musupe ya on ba ya basi na mibali ou bien mwana musu ya mbali asa ba symptôme mwana azaki na ngote mais akomi ko bimisa ba symptôme moko neti ya mwasi maman telema pesa message papa tu yo muto monya wa avant pesa message papa yebisa papa tele kuna mona pa mwana ils ont changé papa pela ba message de papa mo bozaka tembe ba papa là maman ina message pa na yo après son message wana luka oteke parce que na kati ya confusion wana o mala so papa sili comme ça maman siki confusion o kota na kati na bino même ya communication eza malamu te parce que diable azoka bozala na kati ya communication te boza toujours séparé pour y akota araignée azwa su bana ngo bien. Mama, il faut senga mawanzambe likola bana biso. Tu saka wana noto senga nzambe batela mobali na ngai, nzambe batela mwasi na ngai, loboko no likola na ye. Siko bongo maki na biso. Ba maki na biso ta opana 9 mois na libumu. 9 mois na libumu. 9 mois li mwasi okolemba. Nabike moteme swaka. Moteme ko so moteme ko lemba. Mais ko lemba te mama. Ne pona ko ebisa yo fongola miso. Ba mama bande kona ngai bo fongola miso. Bo bate mama bibi da ba message na ye. Bo yebi ke ba message na zaka vrai. Message mon côté et o betra na mpandi non. Là okipe ko kene pete ko bisa ko be ko tonga oki message mama bibi alobi yebi da ba ko mekate. Là yo so kango zo par na yo. Et to meke bano baza mike mais mwana muninga lo sa mwana na yo.
mwana ndeko na soza mwana na yo pe ko sekate parce que tu ebi lobité ko sambela pona bike moi ma parents ba sana bana na ba pusani oyo moko yebi pike ah peut-être parents wana na omona ka pe amoko suspect pona bana sambela pona bango sala senga mawa nzambe loboko nzambe eza na kati na bango bana wana biso baoke ba université loboko nzambe etambola na bango nzambe apesa bango tosala ke nzambe afongola mitema na bango bana bazala na facilité ya ko communiquer bana bazala na facilité ono so bango na libanda ba yape bana bango pa ba parents ba yebisa biso bande ko nga message ça clair na yepo na ko na bona za accuser chaque fois au moins à 5h du matin, pour que katani. Et comme que ça la live, pesa message, on a l'accent. Pesa message, on a la lobaki. Njo, tout le monde, là, moussou, mon avis que non, il y a un message na biso abana, biso ba congolais. Leke biso nyonso, bande konanga mi bali, ba papa, ba maman, to fongo la miso. So, moni changement pour na mwana. Benga mwana. Tunaye, vandisa ye. Lobela ya ta o comprendre ah maman aza toujours mine oh papa aza toujours na kanda yo pesa message wana parce que là ka otambola ata anile abika abosa boy na ye koyo kango mais eyaka ekoti ezo travailler na kat na ye ata keyi o ba université awe ba kata boya kyango mais un jour a okanda ke maman lobaki bo bien papa lobaki bo to senga mawanzambe likona bango bana biso bana belé o nga na moni na bana o nga na yebi na yepo na ko exposer batute na yepo na ko lobelo ko moko mabete mais na yepo na ko loba message o nga na moni ba mama ba papa bozala vraiment réveiller na bana biso ba livre ni bana ba otanga ba camarade nini o bana batambola na bango bana bazana libanda diable azo ko baby sabana bana diable zo bebisa bana biso na communauté na biso congolais bana na biso ba congolais na boko tanga ba komba bana onga la moni bana onga na yebi nzambe soka la clair na biso que pendant 5 à 6 mois nga na mona ki message oyo na boye ki kolobango na vanda ki nango kaka mais chaque fois message on est tumi tout ça carte dangai ezo elangai message on appelle ça ko pesa yango message on appelle ça ko pesa yango message on a laissé ko pesa yango yona boy omobi ke na sa nga mo papa befaza pembeni na nga sa na kati ya aso bongisa ka ba nini ba image nyonso na yepo na kopesa message oyo na boy za peut-être wana banglem lepo bango so baye ba bien batu na bango wana bana na bango mususu wana ya bana ya mboka oyo ba yoka ba ke to isingai bibi na exposer bango parce que ba yebi o ba yeba kana bango lingala so ba yoki message nzamba kumisa ba yoka ba bisa bango ba yeba ndenge nini que Nzambe si a révélé na kati na communauté so congolais. Nzambe a plus de message pe la kisi bana o baza déjà dévié bana o baza na kati na nzela mabe bana o ba koti na kati ba science occulte bana oyo baza da makambo ya basi pe mibali na zo bango clair ba mama ba papa na otama na mono côté na kati na communauté na biso congolais bana na biso ya ba congolais ba comme na kati ya lisanga ya basi pe mibali to telema to lemba bango te na yebisa message clair bana mususu ba na kati ya makai ya mabe bana mususu ba koma bango moko ko sepesa pose ya nzoto na bango moko mwana mwasi ye moko obi mwana mbali ye moko ayo sepelisa pose ya nzoto na ye bana mususu bana kati ya ba pornographie Nete pornographie na lingala benga ngo nini. Donc na bana basa na kati ya babiloko wana. Ekangi bana na biso. Nazo ba message oza clair 5 ou 6 mois passés. Nga bibi na mona ki message wana. Message epesa maki. Ya na de so bazo kangai na biki bakoyoka ngai mama bibi. Bat mi balé ona benga ki e bana ko tumisa na on contribue comme ka na image na ngai comme ka so community filme na miso na ngai. Na libanga ki de mama ba mama mais mama moko ya mkolo na moko asali grande sœur demande ko lenga na pesi message wana na bisi ngotamba kidaka monga na zo mona tala bwebwe c'est eyaki sere bana basoki ba graduation bana la basoki ba kende ndenge na ko mona message wana
Bana ba komi confondre, ba komi bazo comprendre sur ba parents ba li ko comprendre ba parenté. Bana ba komi ba défi na ba parents. Na bi ke mitema na biso zozoka. Mitema na biso ba parents zozoka. Siko to kotika bango diable azo bango 100%. To kotika bango ba kena misala ya satana. To kotika ba kota na misala ya mokili oyo. Biso foto la sabana biso na nzela ya nzambe. To la sabana biso ndenge babanga ka nzambe. L'air yo lobby, l'air yo moni, mama ko bomba te. Lo moni ke changement pa mwana ko bomba te. Lobela mwana. Benga ye papa, oyebe loko oyo na moni loko oyo loko boy benga pe loba. Yo sali par na yo. Yo sala par na yo. Ndeko na nga mwasi yo sala par na yo, oyebi nzambe. Sala par na yo, pesa message pa mwana. Akobo yango lelo, maintenant ko kende ko travailler ye, ba ko sala kate mama nanga mona ki, mwana papa nanga lobaki, e ko travailler ye. Pena kate basali na nzambe. Bana bazo beba. Dia bazo ngapona ko combattre ba parents. Dia bazo kamoni ke bino mo ba parents zo ko kate, ako ko zo bino te. Est-ce que akina kapona bana bino kasi ezani? Le bazo meka bino mo ba ko kabino te, ba osala nini? Ale ba ko beta pa bana. Ba ko frapper bana. Parce que ceux qui va frapper bana, maman cause attention, papa cause malade, ba heart attack. De misala dia bazo luka na kata bana biso. Bino bokali sini banje kona ngai. Le ozo mona mwana ozo mona lipambo, le ozo mona sengo. Maintenant mwana kota na misala mabala ba kota na kata misala mabe, na kata ba science okil kota ba livre ya mabe. Kokoma basi passe pe mibali. Message outi pa mama bibi te banje kona ngai. Message outi pa mama bibi te na lela ki na kata ndako na zalaki. Na lela ki. O bana ba sala na mikie. Nana biso ke baza mikie. Nana biso ke baza mikie. Nana biso ke bana baza mikie. Bana na ba yeb makabu kolekala biso moko ba parent. Mama fongola miso. Fongola miso. Papa fongola miso. Confusion de kota. Na kata ba parent likola bana. Bon moko jali soutel likola ba parent pour na bana parce que maman le bibo et papa c'est pelité. Papa pas le bibo et maman c'est pelité. Et ça gloire ensemble té. Biso ete pona passe na mboka ba payate. To ete po bana biso ba kota ba science ma be. To ete po bana biso to bungi sa mona maboko ba sisi ba classe ba tangi bien ba keba université boy. Bana mi tête pété. Jamais. Gana yo pesa ka message. Banje kona ngai to telema na losambo. Kolemba te, telema lisusu. Kolemba te, telema lisusu pona bana. Fama na yaka pona pesa message o. Bande kona ngai to lemba te. Ba mama bo lemba te. Ba papa bo lemba te, ba mama bo lemba te. Loko moni changement pona mwana benga mwana tuna ye. Ola le moni message kende la musa mwana. Tozo bataya hotel ya kozo ba telefone na bana to teke telefone na mwana le kabiso na makasi te bana bale kabiso na mayele te babloko na mabe biso beki na mboka na biso te to linga te diabulu aya na kate misdam kate bamboka o pona ko bebisa pona ko bebisa mo maladi ko teki me na kana biso te likola bana bana ni ba otambo na ko yeba banani oyo bana ba otambo na bango bana ya mikie ba ibide makambo ebele bana le biso ya mikie te mawanzambe liko na bango mama kolemba te nana nga moto pamba message on a ki na biso ke 5 à 6 mois na va na koraso ko la te on la boato la li 5 4 o lamuki mais lobinde na exact na invité que tout ça qui invité quelque part pasteur wale ko pesa message ki na bona za la condamner na makambo na mona kati l'église all na ke na pesa message te na koma na sini mukumba na memi mukumba nga bibi mama bibi na boy ko mema mukumba na boy na zala mukumba ya makambo nga na moni ko na bokoloba yango na ye pona koloba bande ko nga bana bino basa bana na ngai basa pe bana na ngai bana bele na école basa ko abuser bango bana na biso basa ko abuser bango bana baloba kate mwana ko vanda nango avanda nango aloba kati po azo banga so ka biso ba parents kuna na école bako beta obe bako sale mabe to
telema to kwaisa diable wana o azolinga pona ko détruire bana na biso to telema pona ko kwaisa monguna oyo azoya pona ko bebisa ba foyer na biso pona ko ta confusion entre bana na ba parents nzambe mutapesa ki biso bango to lemba bango te nzambe mutapesa ki biso ata pasi ata motemelembi to ba kama loko maloba malamu mawa nzambe za lengo na bango maloba nzambe etambola na bango message ezali ya biso ba congolais ya bana na biso na boko de siko ke na boko tanga ba kombo bana onga na moni bana bakina misana mo bazali ko sala bana groupe na groupe bakina misana bango bazali ko sala na boy message oyo bana biso ba anglais ba yo kaka mais on est pour ko funga ba parents misto ye ba banani auto sali na bango banani obiso so bokola bana na biso mais diable asokola tsebo makamu susu ote makamu malamu te na ko inviter na molonga na papa bi na ko edengai na bete papa bien fede ke papa to ko tshikelo ko te asambela pona bana pe pona ko ba mo pona bana ba te le ko conseiller na ko pesa bande ko nga basi la mususu moni ko oyoko kate oboso mayele se sili babloka bon ko luka peut être pasteur ya malamu conseil ko luka pasteur o zali pasteur ya malamu ko luka ba pasteur bi passa pastate luka pasteur o zali pasteur ya malamu ce qui mwana akoko le kapet na ba délivrance a passer ba délivrance ou bien ko luka mosel na nzambe mo bokote ba prière pona ye pona bana so moni ke mo ko kate vraiment loba ko kota le somo pona bana ko sambela pona bana pona bango muninga mo ka salisa yo babi ke lisu mo mutsa mo ko sokola ka elogi mo mbate oza a besoin ya bato za bato malamu pour kote la kata mona lo sambo pona ko sambela pona bana la mo ko kate o ke pas passer non c'est ta mona o maboko délivrance ça bien oui mais faut le pasteur nani o ko de kana na délivrance bilo musibe ko tambola na mwana bisika belé te parce que oyebite et loro clair zo kenena et loro ni o ba suna kati na ye parce que makambe comme belé donc délivrance ya solo et ça kati ya yo mwana kati anda ku papa na maman bino mbale bozala ini bozala iloba moko bozala bo moko parce que là bozala bo moko bana ba ko banga bi o baza ba ini boy to kosa nani do baza ba mutuli ba kosa te donc bana ke aza isolé mo il faut ka ami kitisa ayoka aya mais bino mi bale papa na maman fo bozala ini bozala bo moko bozala kata communication omoni changement lobi ebisa muninga nous invité papa bienvenu aya pona ko sambela pona ko besa un mot na message o parce que ayebi yango clair ayebi après ça le sambo pona bana to ko sala ndenge papa bienvenu Zambi apambola papa bienvenu na ngisima lo wepa na yo Alléluia shalom amen lelo o boyoki ezali moto na nzambe amen ezali moto na nzambe amen ezali moto na nzambe amen komona Yesu namoni que o ekomi ba facette ko ya bitumbe komi kobima ko monguna azali akotomboka akoti na ba gouvernement akoti na ba organisation humaine ba organisation philanthropique azali kopesa ba mibeko asika pona ko détruire ba venir abana na biso pona nini bande konangai na kopesa exhortation moko rapide avant tokota na kosambela amen bo se rappeler tango yeso bandai koteya et comme na moment groupe ya bana bayaki pembeni bana bayaki bika bana nde bayaka na kosakana me bayaki pembe na yesu amen bakangi ba peksa bango bolongwa aiza makamba bana te yesu lo baginini abi je vous l'ai dit dans le livre Marc 10 de 15 jusqu'à ça abi je vous l'ai dit en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Amen. Et puis Jésus, il prit dans ses bras les enfants et les bénit en leur imposant les mains. C'est pourquoi le diable aujourd'hui est très enragé. Amen. Satan azali ya kotomboka. Azali ya kotomboka zo lukabe bisaka ta tumba bebi sabana. Kwa bisoka zuiba ne sili. Soka bebi sabana sili confusion ko entre papa na maman. Papa ko maman ni bana boti. Omoni bana na yo. Omoni bana na yo. Ah Yesu Papa na maman boningo kozala lisusu te. Ndako ko panzana. Na Eden ya lakini moko. Akoti Adam qui n'est pas Adam qui n'est pas Eve quoi Eve. Après Eve quoi Adam.
Tant nzamba bandi kolaka. Tant nzamba kongo pesa punition, bo se rappela lo apesa ki nyoka punition na baki yo. Yo ko isi moi si mais yebake postérité moi si bako nyata motuna yo. Nyoka yoka bien moi si. Donc tala lelo ndenge Satan za ko sakana na basi. Satan atiki moi si nzoto libanda. Papa na ngai ata publicité montre moi na ba nzoto ta moi si. Publicité voiture ba nzoto ta moi si. Publicité lamba ba nzoto ta moi si libanda. Donc Satan a yebi ba plan nzambe yebi bisika ni les pambo na nzambe fandi. Yango azo kele ko attaquer. Alléluia. Et la Bible le dit clairement. Voici des fils sont comme un héritage de l'Éternel. Alléluia. Et le fruit des entrailles est une récompense. Autant on a Psaume 127, 3. Donc, on a Ésaïe 54, 13. La Bible dit ceci. Tous tes fils, seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Monguna yebi ete bano ya bazobotama bazala betwala. Bano bazobotama bazala kongenga. Bano bakotombolisa nzambe, bakotombolisa kombo ya Yesu. Bano bakobongisa bamboka oyo. Bano bakotia ba loi eza juste. Bano bakokorriger ebungi ya biso ba parents. Satan na bi na bomaka bango. Yes. So na bombi bango avenir eza lisute. Yango ba papa. Na pesi bino conseil boyo kama loba nzambe. Message o ezali message nzambe. Molunga ni na ngai tokosa makam nyonso to tani tememe soko makamukata nzamba pesa ka message na yo kaka nyonso. Na yo kaka nyonso parce que nyonso ba message nyonso nzamba nisaka na nzela na ye. Na mona na moko eratate. Ezala pona nga personnel, ezala pona bato. Alléluia. Na singi na bino boyo catholique oyo. Nzamba pesi la Bible dit dans le livre de Deutéronome, alléluia. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, ma bénédiction, je banamno bakozala basala nzambe, banamno bakozala batominene, banamno bakongenga, banamno bakozala lokwa basanza, bazala lokwa bamoy, bazala lokwa betwal. Ma bénédiction c'est koya soki yo tata, soki yo mama auto sima lo bana. Amen. Auto sima gongo na nzambe. Lelo aponi mosali na ye mo umbo na ye. Mama bibi. Alaki sete bana na biso. Bazali na misala ya bosoto, maboko na bango etondi bosoto, bitu na bango eza ya kobeba. Nasi boyo kinga na kobandela lisusu na kotombola mugongo na ngai lokwa mosali na ye. Na bondela. Po etelo ka liboso nzamba pesa makasi na mabota. Apesa makasi na batata. Communication. Biso batata surtout. Apesa pe makasi na mama. Communiquer ça ezala. Bolingo ezala, compréhension ezala. Bisoro ezala entre ma parents. Pour ceux qui et oh ma parents ba retira solaté. Mungu na kokota to sambela na komona Yesu. Yo zali kona na ndako. Bondela. Maman. Le bana nzambe longo na motema kanda. Longo na motema pe o na zakana ngotsuki. Likambo yeno ko motema likolo. Kitsa motema na ngai. Ngeno ekomi likambo ya bomo ya bana na ngai. Kotomboka na kozwelo kote. Loba na ngoli susu. Tombola mugongo na yo loba. Papa loba ete ya solo. Atama solo bina yoka gate. Lelo na zo yoka. Na ye bani na kosala lokwa ngana yo yoka ngai nzambe. Haleluya na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nzambe na bomoy. Yesu ya bikamwa. Yesu na bomoy. Yo zali evangeli. Yo zali suka. Yo yebi katikati. Yo yebi suka na modindo. Yo yebi basekele. Yo yebi makambo bana na so sala kana sekele. Yo yebi tango basambolaka. Yo yebi makambo nini baprofesseur na basalaka. Yo yebi makambo nini ba entraîneur na basalaka. Yo yebi makambo nini bandinga na basalaka. Yo yebi makambo nini bango moko pe basalaka. Biso tovanda kana ndako tona bisala. Biso na biso zalia komona te. Baile na biso zalia ko suka. Moni na biso ko yeba te makabela uleka. Mais Yesu yo mobundi ya libota na biso. Yesu yo mobundi ya liyabomo ya bana na biso. Yo lobe yete bana na biso bazali lipamboli. Olobe te bana so bazali héritage ya Nzambe. Olobe yo bazali héritage ya Nzambe. Nzambe na boboyi. Yesu na bikamwa. Tika héritage oyo. Ezala héritage neto na ba. Héritage oyo. Ezala héritage de peto la vie. Héritage, on les a sanctifié dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Sanctifié, Bobo Yabana Nabiso. Le Kola Job, Tangwazalaki,
après ko sali sama feki abami ko sambela ko sanctifier moi na boko boko ko soko na masumo moi na boko boko te ko soko na nzoto bana na biso te ko soko na nzoto na bango to soko ni nzoto bana na biso to soko ni maboko na bango to soko ni bidoko na bango to soko ni maboko na bango soko na babo ya bana na biso longo na bango na kata masturbation longo na bana na biso na kata masturbation longo na bana na biso na kata sexualité illicite oyo pekisami na kati liloba na yo oyo lisanga oyo bomela ka Sodome na Gomorrhe mibali na mibali bazako sangana basi na basi bazako sangana yango nyo bomela ki Sodome na Gomorrhe longo la bana na biso kati na yango longo la bana na biso basi kati na yango longo la bana na biso bali kati na yango longo la bana na biso basi na kati ya ba masturbation papa po ba eba te babenga ni bazala basantu babenga ni bazala ba mari et ba épouse ya babana kitoko oyo ko pangola bana yo zambe longo la bana na biso na kati makaya mabe soki bazali bamuba ya mabe bazali komela longo na bango na kati na yango bitu na bango debate deside bango zali malamo deside na bango zali clair olingi te bana biso bagenga lokola sanza ozali aposa ya mitu na bango guéris nos enfants père de toutes sortes d'infirmités morales guéris nos enfants de toute infirmité spirituelle guéris nos enfants de toute infirmité physique et morale au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nazoyoka bakomeza koyelanga na moto kasi zeli privé na kwa kotanga yango te nzambe na ngai mwana ya mobali longola ye na kati ya makambo oyo nzambe na ngai mwana oyo mobali mosusu longola ye na kati ya makambo oyo moto na ye ale kobeba kokola na ye akolaki malamu meleo na bokolo na ye akomi lokola zoba ondire mayele eza lisusu te kitoko mpe esili ye nelongi nzambe na ngai longola motutu longola masumu oyo nazali koyoka bakombo na motu na ngai naboyi kotanga nzambe longola mwana ya mobali longola mwana ya mobali opesaki chance opesi chance asisi kelasi opesi même oh alléluia oh alléluia opesi même babusa kidi babebisi nikola milinga oh milinga toni na chambre na ye oh milinga toni nzambe longola mwana na kati ya milinga pesa bomo ya sika lelo bana yo lobi ete bana na biso bazali héritage na yo tika ete héritage na yo enetolama esanti sama na kombo na Yesu pesa maboti pesa mabibali na kati ya libota pesa bango botata pesa bango liloba ya botata pesa batala lokwa bazoba te kasi batelema mpe bapesa bana bakonse balemba te koloba nazoloba te koloba ya kotia bana makelele nazoloba koloba baloba ya motuya oyo kofanda na mitema bana oyo kolongola bana na kotambola babe pesa bababa patience bazaka na kofinga te koganga te me bapesa bana conseil bapalakisa bana batangisa bana baloba na yo o baloba na yo o soki ekoti na mitema bana na biso bakolongwa na yango te bakotambola na yango bobobobimba o pambola mabota na biso mpona bano bazali mike batela kotambola na bango topamboli nzela na bango na bakelasi bakendaka batela bango baninga babelongola liboso na bango baprofeser babelongola liboso na bango baentraîneur babelongola pembeni na bango tika te bana biso bakoma libre na kombo na Yesu. Alléluia. Yo ozali nzambe na bomoi oyoki maloba na yo na pokwa lelo tondimi maloba na yo na pokwa lelo kolisa ngai na kondima ata mobeko ya ngai nayika piko toyika piko Yesu na nzela na yo Yesu kolemba te Yesu fongola biso kwa miso fongola biso miso. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette vision. Merci Abba Father. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci d'avoir tout donné. Alléluia. Yesu. La kombo na Yesu. Yesu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oyabi kobeta mololo beta mololo. Oyabi kobeta maboko bisiko zali de kona ngai beta maboko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Zambe soka lobi. Merci. Ndeko nangai alobaka. Soka lakisi alakisaka clair. Alléluia. Biso saka wana omoni. Alléluia. Moko omona okona mikaka nozo banka. Surtout ngao na banka. So na moni bon na komina kolenga lenga. Na ce que message Jésus 5 à 6 mois. Mais la bateau ba yebi ba sa sir. Na benga kinepse ba mosi ba message oyo. Mais chaque fois qu'on lala
na bona za la kizena za la condamné na makamba bana biso onka na monaki bana ya muninga sa bana na mona na ngai la ko moke mona muninga eloko moko tungisaka e oyo yebi bande kona oyo yebi onga mama bibi na yebite kotika muninga te kota no sambo na ye ata ya yebite yo sambela pona mwana muninga tanga kombo na ye haleluya tanga kombo na lo sambo biso yaka pona koloba kabilo bate to baka to fonga kamno pona ko ba o eza clair o nzamba pesi o nzamba lobi kaka to baka sa enti to baka sa dete o osala bo yebi mama bibi o ele katakate so la lobi na bengi ya onga na moni haleluya amo kuma na ko bango moni bo la ko loba susu bo boy mais bat bazali ensu ba ko témoigner makabo mama bibi ba mona kape wa lobaka eza makabo zali ya vrai bito saka wana makolo na Yesu ya loba a révéler biso plus que pesa ka message message oyo na baki to baki on pomla lingala bana pona bana biso mama la yo moni message oyo ko bo monter partager pona bana biso on est Europe o wa partout balo mona bo bana ni kesi ba kola déjà makamba mabe dia bazo bazinga abeb ça détruire amoy ka ko ba parate tikana beb sa bana mais nzambe biso ba longue longo na Yesu sans oublier na okende pona ko ça ba dédicace na ngai ba dédicace na batu oyo balinga ka ministère oyo batu oyo c'est que ba moni 6 semaines moko leki 2 semaines moni mama bibi na papa bien vite ba ko benga mama bosa wapi teke na kata ba demandement tu sikona to sisi kutu te to bongisa ka to bongisa ka de te mse bino pe mo ba store comme online donc toujours mona pona ko tia biloko pona ko tia biloko pona ko publier website pona ba nyonso ba leka pona ko sima biloko ba za pembe no selika order na yo to ko memela bino o zo na France neti mama Cindy benga kaka na otinde lo na beke bino na France bona biloko ebele na no tena biloko kitoko leki en France benga kaka na otena carte tinde eleke na Amérique ya partout botindi kaka order na bino mama bibi otena carton na kete na poste eye bino na kati na ndako wali ngapona ko supporter ministère o wali ngaka papa bien finalinga mama bibi pardon bo ya wana bo tsake ministère o ekene liboso tasengi bino mbongo te mais là yo sombe loko ebite loko na ko somba ekosunga bande ko mususu bana mususu oyo ekotangisa bana na Congo dans oza to sengi bino mbongo te to sengi bino mbongo te za na bana o baza na Congo parce que ba tanga baza ba formation bana aussi ba bota ki de ba bindende ko se retrouver te ndeni ba ko ba ndeni ba ko bandela su vina bango na ninga mala ndenge bonzambe te na ninga malamu te to za wana bino boza wana somba kaka eloko na $20 $30 $50 $100 ekosunga ekotangisa bande kona biso ya basi pe ya mibalo baza na Congo to baza formation ba ndenge nini ya ko se vivre po ba ko za chance na bango moko amen. Donc bosse na tene pour nakopesa merci na bato balanda biso ba dédicace nzambe na lola apambola la kolandi la na mama bienvenue mama bibi je kala mama bienvenue mama bibi na papa bienvenue mama bibi donc ce que zo landa biso partager parce que oyebi teni na nani oyo ko pambola alléluia obite nani oyo ko pambola na ministère oyo tinda partout partager na bande ko mususu alléluia ko bate mama bibi na message na obike ya message so yango lo babo mitali wana yebi message so si muto mutabo ya kondima donc oza pona bana na biso na communauté na biso na communauté biso ba congolais on a combeta sete to telema mwana yo sa mwana ngai loko moni mwana ngai kama mabe mama benga mama bibi yebisa mwana loko ba parole bazana ka boete o sala oza malamu te ko silikate na ko silikate la ko bengi obela ko conseil mwana na ko silikate na ko sepela quand on est tous en Congo kobeta ndete le bana mwana so moni na azuso mamaka yeba yaka yo mwana bienvenue pesanga paquet wana le banga za mama leki na otona tata mosna ozonga ndako to moni mwana muninga salisa kotika te na komona Yesu sans oublier na okela ba dédicace na ngai nzambe apambola bino bano balingaka te basoka balinga te nefela bayoka ba kosa glowine Bobile Teyang bazolanda kuna bana na nzambe glade balanda ko glenis bazolanda nzamba pambola bino c'est gladi nyasi nzamba pambola bino sans oublier wa mukepa amatata blanche bobile azoya nzamba pambola bango koto bazali ame bazotala sika mosusu donc sans oublier mama Cindy anti Cindy musika na France à l'alité
Cindy de mon cœur. Tantina bana. Avec na olala tena landa bino na landa parce que zali le loko zo beta siete tina France partout en Europe maman bibolobi malamu. Maman Cindy maman si alo sambo. Maman pas beke maman passer ta boya maman passer Cindy. Zambe apambola amona yo merci mingi. Maman Elonda, hey, Lisette, Ambakasa, Nzambe apambola, otati Lisette koto zali Nzambe apambola, maman Lisette komo te partager vraiment de comme ça Yuson awa Nzambe komona. Ya bila maman Christine zona sabenga ki déjà zona na biso Nzambe apambola ye. Christine Soko mo sa papa Shila, Nzambe apambola bino, maman botikelenga bana mama botika ba miss na bino za la toujours elongo na kono na bango ba ke classe botala ka bango malamu livre bana na ndaku botike livre ni bazo tanga na kombo na Yesu. Nzambe apambola bino. I see my sister Brenda. She's American. Sister Brenda, thank you. I know you don't understand Lingala, but you was there. By the Holy Ghost, I know I can feel you understand something in Jesus' name. I bless you. Thank you, Brenda. Say hi to my baby girl there. Thank you so much. I see Mama Maurice, Valerie. Mama, thank you so much for watching. I know you don't understand Lingala, but you can feel by Holy Ghost. Lingala is a simple language. Thank you, Mama, for coming, for being here to watching us, Mama. We love you, Mama. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I don't see. I just read and see people that was watching us. But when they thank you, bango a lot. But oh, but when thank you, but say bosali sinte, but so bomba na bango, Mama Bibishe. Mando inanga landa kana abike mama binga na watch bino mena nganga komona na tena bike Nzambe apambola eko tazali noko sami alanda kabiso toujours mama Josephine toujours noko semeza ngate mama bibisi na moni te na moni bino te boye bakina zana nga wana mena na musala mama Josephine yaya de yaya mama wa motema munene motema wa bolingo yo mama Josephine kami te pa zo zela biso na tozo ya kana ngite Nzambe apambola ko tozali na bana Nzambe apambola pa on so balanje on atengi bakombola bango Nzambe apambola bino opo na tangi te Nzambe na dola apamba bino partager ba de connaissance na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. OK, on va dire au revoir par ici. Alléluia. Bye bye. Nzambe apambola mabota na bino. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu. Yesu akitoko botana ngo posa. Alléluia. Alléluia. Amen. Hallelujah. Baozana tina teli kola bana biso. Baishue, bakuna baishue. Tukutana mbali kwa butika malamu na kombo na Yesu. Bye bye. Yesu Nzambe amona bino na kombo na Yesu. Hallelujah. Yesu. Yesu.